Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Do, ah, Mama Do, Mama Do, Mama. Bonjour Matanya. Bonjour Mamado. Est-ce que d'accord tu n'as bien mutuna mukie? Ikambo ma Gracia. Ah, na lingala tu na binoka mutuna. Bébé nanga kogisi 11 mois. Na bimi minute. Et kogi kozala problème. Eh, 11 mois penza minute penza. Ah, bana misu ba bimara na 3 mois ya pamba. Oh, penza 11 mois penza minute. Faut aller penza bien pardon. Oui Matanya, na bimi minute. Yo po olingi mwana bima minu na mboko oyo. Po alia nini nango? Otika mwana alia bapotopoto na ye ka ndenge aliaka bapotopoto na ye. Awa na kolia biso ya pasi boye ya mboko tolia ka 17h yo yebi. Na 11 mois mwana azovanda te, mwana azonguluma te, abimi minu te. Mais ça normal. Wana fo mwana basala nzambe. Batia mwana o maboko basambela po na ye. Oyo eza vraiment normal, eza bitumba, eza bitumba fo na ya famille pe. Obi pete ya quartier. Ah, merci na tiki bino. Moi so penza boti penza ki simbi penza. Mwana penza 11 mois penza tamboli te minute. Bana misusu to batambola rapela ba 7 mois. Oh peba ki tali pela ba sala nzambe peba ki ko tali sa penza na église penza. Mwana ki simbi mwana ki ndoki pe boy. Oh mwana ko bomba mama bango boy ndenge ni. Ngaso mwana bana ki boka na poubelle pardon. Mwana 11 mois azovanda kaka ata konguluma te pa moko te minute. Mwana akoza le lima ya mai penza elima ya mai. Oh ki simbi penza oyo eza vraiment normal te eza normal. Oh mwana aza ki simbi elima penza ya mai penza wana. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama